Bandeko bofungula mateo bozoyoka bozoka bozoka Mbote bandem de GDT mafuta sikizeli ngomino la grande dame kana cadre actualité kopé sabino basango. Les amis, message au bautu yoka au de la foi à PC. Eza bisakoli. Alobi ka sakolite eza juste pour na luka ko atténuer yango hein. Mais bato bazan dans les prophétiques ou encore bato ba yebi comment est-ce que message prophétique ezalaka ba yebi ke asakoli. Bon, je suis prophétesse et je peux vous confirmer que asakoli. Et naebi Jean-Paul Lelote par rapport à message au apesa ou kokisama, c'est comme ça. Bandero nangai na utukola na émission moko quelque part. Maman prophétesse moko na Hollande a eu message. Belle-vie à kotaki na retraite. Mais bizarrement, tant à zoninda ko après retraite a kokité. Article kotika lettre et à se suicider. Dans la lettre on a commis que a kokité a habité à partager nanani. En fait, c'est comme si avec quelque chose de très dur. Oyo. Ezaki on est fardeau mon amoté manaï. Et ndeto le ba na anglais ko ko handle angote. Donc ko gérer angote, ko supporter angote et même na suicide. La seule solution est à monaki ezaki à se suicider. Ameko benga belle vie a zuete. Abengi moko ya ba chroniqueuse na YouTube pour passer message wana. C'est comme on a chaîne à monene banza message.
Bandeko, ngai soki na ye na message o. Eza kaka étant mwana na Nzambe, poto le kanoko épargner ba vie. Na ebisa bino Nzamba lobara. Bible zolo Nzamba lobara tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais batu. Bazwaka garde te. Na ebandeli na yo kisi bino message ya de la foi. Apesa ki prophétie. Alobi asakoli te pourquoi pona ko atenie. Na ebisa bino à chaque fois to lobela mambo barando ya barankine ya bato ba comédien ya ba artiste na ebisa bino. Bomoni ba mambo. Bomoni ba conflit oyo bato balandanga souvent ba reconnaître. Na lobango tout le temps. Bomoni ba biloko oyo yango ni moto esalaka ke lobi moto aka koti nganga. Lobi moto aka bwakele moto mauvais sort. Lobi moto aka sai moto mabe. De la foi lobi. Yana bato ba okota banganga. Yana bato musu ba robomana. Yana bato musu ba osala na mabe. Et maman a eu message. Et de la foi lobi na suka na ngwa lobi. Et batona basala ni mabe wana c'est à cause de des individus ici là na Belleville. Maman a eu message. Belleville s'est suicidé pourquoi? À cause de choc qui a likambo moko songolo. Bandero nanga. Bomona mukilo ne tozala boy. Tozala nde moko te. Tozala na des races. Tozala na des semences. Tozala ba o Nzambe na ba o Nzambe te. Point barre naître ezala raté. Et sur autant il livre 1 Jean 3, dans le chapitre 1 mingi. Parce que zola qui s'appelle différence to pe bo keseni entre moi na Nzambe na moi na Nzambe te. Et l'oni e kabola bango. Tozo kapasi na bandenge moko boy. Mais za na bato oyo, bango ba kapasi te mais bango ba osepela nde na marambo oyo. Bato lokola ba Bijou la reine, bato lokola ba Da Costa. Bisiko ba yeba tchakimia bango ba yeba lobi non bongo te. Parce que pour na bango, il faut rendre ezala toujours. Ces gens-là existent. Et bah on continue à profiter, bah on continue à s'infiltrer pour ma bé ya lobby. Mutu, to mitu o ba ko luka eza mutu ya sil eza mutu ya belle vie. Na habité so ba comprendre. Mutu to pe mitu ba zo luka eza mutu ya sil eza mutu ya belle vie. Na ba marambo. Et le lot qui prophétie ba lobby que Belleville a se suicidé. Son on peut sa message bandeko. Rôle topé bit si a prophétie sur otangi na 1 Corinthiens. Je crois na chapitre 13, ils apprennent à quoi avertir. Ils apprennent à quoi édifier. Prophétie ils apprennent à ko kebisa. Pona ko talisa. Ils apprennent à ko lendisa. Ils apprennent à sunga mutu aiba ko se situer. Par rapport, il y a par rapport. Tous un message à la légèreté. Ana oloba kutu te ke no ba o ya famille bota, to ba o ya sila non. Ana osenga na bana na Nzambe. Mettez-vous à intercéder. Priez pour Belleville. Priez pour Sila Bissalo. C'est très important. Et moi personnellement souci na ngai. Souhait na ngai eza bandeko na mibale liboso Nzambe baza trouver ba innocente. Ndenge ba yebisaki de la fois que non, toi na problème te ezala réellement ndengona parce que so eza bongo te ba ozana très sérieux problème na Nzambe. Ana oloba comme fan te, ana oloba lokola ba cook te. Ana oloba lokola muta famille bota te. Non, ana oloba étant mosel na Nzambe pour mwana na Nzambe. Soki eza ndengona gloire à Dieu. Mitema bato ka Nzambe muta yebi. Na ko ite ko ya ko bana ko bamba mutu mabanga ko kondani to ko blâmer ko loba ke non. Te bo funga mitema. Bozana likambozo ko sa non. Ba ngom bale balobi ki ba na problème te. Espérons que ça ndengwana. Et moi personnellement prière na ngeza ke liboso Nzambe ba ndengwana ba trouver ba innocence. Parce que si c'est pas le cas, mabe makasi. Ko yoka ba message ndingezo bima. Moto na salle na mosel na Nzambe alobi. Ba conséquence ba retomber ba mabe ko le kapé ko salema. Nzambe ko tuna ngo likola mituna bango. Ce qui veut dire bazana ba position moko. Pe na ba rôle moko songo le faut ba jouer. Nde bazawana.
Vraiment que le Seigneur les interpelle. Que l'Esprit de Dieu les aide à comprendre. Père Oyebako, ça la part des choses. Père Oyebako, ça la Oyesengeli. Et ozala vraiment malamu mingi. Et ozala litomba, et ozala esengo. Et ozala pon avantage vraiment na ka ya Nzambe. Parce que sinon te, ndenge komi ya ba message boy. Parce que message de la foi peut être dimanche. Le lot à peine mercredi. Professeur eko bimake bien à se suicider. Na ebité bato baza spiritualité peut-être va comprendre te. Et bon mon on connaît moi embrouillement mo bomutu mo ko sala émission pour na base to pour la batala non. Mais bato ba ko discerner pe ba ko comprendre. Ba comprendre bisika ni na telemi. Donc na loba ba na Nzambe to intercéder to zo mambo à la légèreté. To zo ngoma sécurité. So partager émission o ezamalamu. Moi personnellement le sambo na ngeza Nzamba sunga bandiko na biso abasi. Et mitema na bango za vraiment clean et liboso na Nzambe. Si ce n'est pas le cas, que le Seigneur les interpelle. Que le Seigneur les interpelle et les aide. Vraiment baebana ko s'acquitter hein, ko s'acquitter pendant na makambo et aux amalamu mingi. C'était ça ya muke on azaki nango pour na ko partager na bino bandeko na ngai. Que le Seigneur vous bénisse. Ezaki nga bino la grande dame. Et ceux ambano liboso en tout cas bon toi et surtout faites large diffusion et au songa. Moi like na yo et ça biso bien. Sauf si je suis allé écrire commentaire tout temps dans la biso et conseil to yo karapé. Nzamba mon abino papa mbola bino. Quant à moi, je crois dans mon abino mbala sima. De bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye.